La Chine, c'est meilleure fashion de Nantes officielle. Na lingi na salaka mwa vidéo vite fait parce que nazana musala. Na lingi na loba boy. Na lingi na répondre bato bazo s'inquiéter. Bo s'inquiéter te namoni ndekwa mobali ou ya mwasi namoni ba message. En tout cas okomi mabete na ndenga mabete olobi. Namoni message na yo lobi, s'il vous plaît, na sepela kandenge, bo defendara Karine Mokondi, merci ko bozongi sirando. Ndeko mwasi yeba na chaîne à Mère Fashion de Nantes ezali 3 volets. Premier volet ezali soutien Karine Mokondi. Deuxième volet ezali promotion ya Karine Mokondi. Troisième volet ezali ceux qui va attaquer Karine, la Chine baza obligé ba réagir. Ceux qui va attaquer penza Karine Mokondi, la Chine aza obligé à réagir. La Chine ba bandaka ku attaquer batute. Ndekwa mwasi ou ndekwa mobali. Waneza message nao nazo faire comprendre yo. Mais naebi ko okomi mabete. Ozo s'inquiéter sinon bako finga mama Charlotte. Bako zongi la mama Charlotte. Non ndekwa mwasi. Biso tozo attaquer bango parce que bango batu moli Karine. La Chine tango atakaka batu wana parce que bango batu bandaka. Karine Mokondi asi atika rando. Afingaka na yesu po bango balobaka afingaka. Alobaka na ye lisusu te, atumolaka na yesu batu te, mais bango bazo continue ka ko tumola ye. Soki lelo bafingi mama Charlotte, ndekwa mwasi, ndekwa mobali ko s'inquiéter te. Parce que basi bafinga déjà mama Charlotte du tête aux pieds. Basi bafinga déjà papa Mokondi du tête aux pieds. So tolobi toloba ye moko Karine Mokondi eza encore plus eza son importance te. Donc soki lelo la Chine bazo réagir parce que bango moko bato babandi yango wana. Mais la Chine azawana te po bafinga ka bato. La Chine asalama te po ko finga bato. La Chine afinga mate po ko na ozalempoli. Mais tango la Chine akoma ka bongo parce que bango batu babandi yango wana la Chine azo finga bango. Boye barake moto azaka moto aza nyama te. Même nyama soki des fois ezala lion ezala nini nyoka soko leki na bandi na ye nyoka za obligé aswa yo. Oleki na bandi ya lion il faut aswa yo. Donc eza Karine Mokondi aza moto bokanisa te kazali bende. Aza mutu neti mutu nyonso mokili. Mais siko biso to kota na kati ya vie na ye parce que injustice eleki. Bomoni bato oyebi bango te, omona bango te me bafingaka yo, mama na bafingela ko mama na yo, bafingela ko papa na yo. Lokola ka ozo finga mutu neti omona ye. Siko bango baza siko basali groupe ya nzombo. Groupe ya nzombo na bango eza pona baboma Karine. Basali groupe po baboma Karine. Mwana bato asalaka po asala kombo, asala boyeka po ase s'en sortir. La Chine bana membre ba mama autorité. Boyebi eloko nini bozali, boyebi nini bosalaka, boyebi nini bosalaka te. Et nazo lingo faire comprendre bato bazalaka motema mabe. Na vie faut koluka. Ba façon nyonso koluka ezali. Na pesa ka exemple yanga moko. Bomoni nga na sali chaîne nanga nazo luka. Mais siko bino ba jalouse. Na mitema na bino amabe. Tala ndenge siko bokomo loba makam. Donc na vie olio o sala buzoba oboma mutu. Banzela ebele nzamba sala ndenge moyenne ya koluka. Mabeka na ye ozwa mibale na bino, mabeka na ye kofinga bino, mabeka na ye koloba makamu na bino awa. Menga sikoyo
na poni nanga kolobela Karine Mokonzi. Siko omoni ezo déranger bino. Ozo mo ande mokili eza compliqué. Elingo laksa mokili eza compliqué te me bino bato mwindu ba africain congolais boza mitema mabe boza vraiment bandoki. Soki oyebi na okoluka te. Tika moninga azoluka na ba façon na ye. Nga siko na lingi koluka na luki nanga. Na lobi eloko ni nasala na vi nanga. Parce que na banda osala ba soirée na Nantes, mutu nyonso akomaki kopi kole. Mutu nyonso même azalaki na posa osala ba soirée te. Basali ba soirée. Siko na lobi te, wana la Chine na obetela bateau bazo mitu na bango esalaka te, na obetela bango histoire. Hein? Siko na lobi nasala nini? Po nga naza mutu moko ifo na bujaka. Naza mutu moko na lingi lo yenge. Bakangaka lo yenge ya mutu te. Mais na mutu nanga eza bien. Mutu nanga esalaka. Naza na bana, naza na bakoko. Malgré bozo pesa bango bakombo, et sala nango eloko te. C'est comme ça la vie. Ben azalaki awana afungolaka restaurant. Ben mon frère nandenge amabete. Ben afungolaka restaurant Zanzibar. Bakombo ni bopesa ben te. Bopesa ben bakombo nyonso bosisa kotonga ben likolo ya motema mabe. Jusqu'à bolukeli etala abandai ko sepelisa biso tous les week-ends photo kene na restaurant jusqu'à motema na bino amabe. Donc congolais azali ndoki. Congolais soko olandika mafinga na yogo sale loko te. Donc bande kwa basi na bande kwa mibale. O azana possibilité na ye, azana ba atu na ye, azana ba idée na ye, azana ba projet na ye. Soki ezo déranger na mutu. Salama kokanga ngote po bango baza bandoki. Nantu baza na ndoki. Donc soko oza mwa likambo na yo salango. Ozoma soko ofongoli boutique na yo bakende ko yiba yo biloko kuna. Omonaka basisi yaya na biso ko yiba ka ye biloko, hein? Ba okota kuna bazo kosa komela masanga. Na banda siko ko tanda bino na ndenge moko amabe. Bo yaya na biso afongoli boutique, hein? Afongoli boutique. Mais ba okende kuna yaya ndeko na biso ya mobali, ndeko na biso ya mwasi, ba okota kuna bazo yiba ye banyama, bazo yiba ye biloko akolia, bazo kosa na basaki na bango. Omoni Congolais alinga te muninga na ya bonga. Ngata ona bandai basoye na Nantes, na bandai basoye bakote linga bakendo ofunda nga jusqu'à na mairie. Bakendo ofunda nga jusqu'à na mairie. Mais nga na bayebi te ke mutu mususu ayebanaka. Bayeba etenge à l'époque wana pe na banda osala na la mairie. O mona ba olobananga intel aye kolobana oke yo ozo sala boye ozo futa ba impote ba kende ko funda ngai kaka bato wana na yebi ba komona bango mena kotanda bango awate naza nango na tina te naza na bango pe na tina te pe baza bato moko atina te. Donc la Chine ngai na pona nanga kolobela Karine parce que na banda ekoluka pona sanuyete pona sala nini na yango nazo expliquer ngaza mutu moko na linga lo yenge na lela lo yenge. Donc mutu na mutaza na vi na ye ndenge nini amemaka sikoyo na epa na bango osambela ozandoki osambela te ozandoki bango kaka bato bazaka bato malamu bango kaka bato bayebi osala makambo. Donc la Chine ngai pona ngai ezo salanga ni show ni foi moto bino bato bokomi ba message bao bakomi ba message en tout cas mère fashion alingi bino mingi a remercier bino mingi mais bao bakomi message pona ko banga bakofinga mama Charlotte déjà basi basambu sai bayebi ete mama Charlotte Chombe eza mama ya Karine Mokonzi mais basambu sai bayeba ete bafinga ina ba sorte nyonso. Donc eza le lote ndekwa mwasi ndekwa mobali ko banga te bango soki batiki ko finga Karine Mokonzi biso pe totiki la Chine batiki soki batiki ko finga Karine Mokonzi la Chine batiki pe ko finga la Chine bafinga kapamba te bafinga soki bango batake Karine. C'est ça ndeko ya mwasi ya mobile na faire comprendre yo. J'espère oyo que explication nanga bien mais yeba ke faire chaîne à mère fashion de Nantes ezali pona kosala promotion ya makambo ya Karine et puis ko soutenir Karine projet Karine Mokonzi soki makambo ezali
toya awa to soutenir ye soki promotion a Karine salami ya nzembo toya to sali promotion mais soki batake Karine togo yape la Chine pe bako yape baya ko attaquer bato wana. Voilà ndeka moi si j'espère ou ndeka mbali oyoki réponse nanga. En tout cas, bonne journée à tous et à toutes. Ciao, c'est Mère Fashion Denante officielle. Bye.